Mbi abalaka na 2014 abongola mutima na nini. Avant ya osala so ya mariage tout na Nzambe, atuna Nzambe te poni avaki kobala. Mbi après avoir komona makambo wana nyos, ndazalaki facilement séduit. Mukolo tata longwa ka te mwana na swa na ye. Et ya mukolo betele limwaka na miso Nzambe. Mbi ya luki Nzambe na ndenge to amonite. Parce que aboye kozonga na kata principe, kozonga na kata réalité. Nde poussa ya kota na secte. Tangu mbia za olongo bilamba na eliani biso zalaka. Ça devient le passé. Mais tala ba acte, tala moment oyo conséquence yé. Bongo kolongo la zemi kasi. Zemi kota ende. Parmi ba fait oyo na justice, avorter mais na kati. Mukolo zemi mbiye. Parce que bilamba zemi ngo kota ende ni sambilamba. Pasteur Obi Kenzamba la kisiote, moi c'est Gobala, mais l'action moi faut coucher. Sors no de gege, sors no de gege, sors no de gege. Nzembo yebi bimana kati ya kunda, bimana kati ya kunda, bimana kati ya kunda. Mais atamboli na Nzambete, mais atamboli na Nzambete, mais atamboli na Nzambete. Problème est ça que mbi atamboli na Nzambete. Ba dans qu'on a biso ba chrétien et belé ba côté na kati ya confusion parce que ba vivre na kati ya fanatisme et ba pasteur. Avortement. Avortement, avortement. Tout le monde a avortement, tout le monde a un boma. Parce que bomine mutu. Et mutu wana yaki na libumu ya Eliane. Nous avons appelé ça mutu wana vie, appelé ça qui na prédestiné, à chaque qui na étoile na chance na ministère. Na volonté ambiye, na volonté ambiye, na volonté ambiye. Na bato parce qui na clique ba bomi mutu wana. Mais ce sont des criminels, les assassins. Mbiye soka umele kina makola tata na ye. Nzamba ngaka lo ba poso ki mbiya ko fanda wana tope. Démon a combo ya Lilith. Ata démon ya impudicité. Iye wana fonctionnaka. Après ça recommandation ba mari de nuit ba femme de nuit. Ba démon ba kota mingi na nzela piscine, na nzela ya plage, na nzela ya pique-nique, na nzela ya coutrement, na nzela ya kumambo tozomona oyo ezali audiovisuel. Démon a combo ya Lilith. Iye wana pesa ka ba désir sexuel. Pour montrer qu'il y a la masturbation. N'ayez pas yo. Ça t'en a opéré une image. Il y a film au boy, image en est photographiée. Sauf handicap yomoko. Des mots comme na poste à utiliser sexe na yo. Azong c'est le film wana. Il y a petit wana. Obani ko kanisa moi na batu wana ya moi si. Le fait ya kanisa ye est motivé yo. OK nous va savoir ça n'importe quoi. Ba demo ya bater. Baza ba demo ba na zolote, ba na misute, ba na matoite. Bazage longi zéro. Bango bat bagérer abat. Bagérer un peu une fois dans le monde. Ba faire ya Lilith. Il fonctionne comment? A fonctionner à Sankai, démon d'ambiance. Démon ya musique qui accompagne l'esprit de la musique o ezali na nyoka. O yakota kana bia pour la séduction. Le monde cosmique. C'est un monde par lequel oh nzamba beta ki Lucifer et gogona ba ange ba précipité na ba ange wana de koyoka satan na likolo ba kita na se ba na tema bele haute. Monde cosmique c'est un monde par lequel oh yo ba ange dessus ba négocier kake ya tubaou. Et si quand va parler bio vite à bêtise mvula azwango dans le monde cosmique. Et ça, le président va se retrouver dans l'océan Indien, dans le monde kabbalistique qui monde cosmique, influence dans le monde, et gestion de ma belle planète Terre. Dans ma belle planète Terre, il y a des gens qui sont mai. Mai est un monde kabbalistique, Mokilo est construit dans Banzete, dans Zamba, Zamba est un monde pesifera, Mokilo est dans ma belle est un cimetière, on appelle ça le monde cosmique. Suite monde pandaminium monde allié public place au monde lelo oyo église et bimisi to ya ba shege parce que bakangi ndo kibatini mwana balabala mon pasteur atindi mwana balabala aza communiquer na monde pandaminium ana posa monde wana izana bato belé bato ba antivalère po ba dema fonctionner na kati bato bana wana bazala ki na 8 à 10 ans comme na 15 à simba aza facilité simba lichette ana facilité simba lichette. Ornella cosmétique, bah biso aux besoin aux un teint uniforme.
Barisi baza monsieur le journaliste bon mon atteint na ngai vous avez besoin d'un atteint uniforme maman papa leki tantine ndeko nyonso partout côté dans le monde Ornella cosmétique est situé à Paris et a maman futa moko approprié pour na ba peau ya couleur nyonso ozala mwindu ozala pembe ozala mutu zali na ba tampo ba tache ba ride elongi déjà cancer et beta on a choko banagi choko ongo tika na choko bengaka numéro na bango eza affiché wana Ornella cosmétique azana kata Paris asala rappela ba make-up ya ba fille moi sur nga rocha ba crayon rocha ba rouge à lèvres et ba couleur nion surtout make-up ya kitoko ba soin de visage ya bien bengaka Ornella cosmétique madame Ornella azawana pona ba soin na bino botala quelques images et puis quelques précisions oh yemoko madame Ornella a relaxé bino c'est parti play. Coucou, salut à tous. Moi c'est Ornella, je viens pour vous présenter mes produits make-up et tout ce qui est soin de beauté, voilà. J'ai des bases de maquillage. On a des fonds de teint de toute incarnation. On a des concealers, des correcteurs. On a des highlighters. On a des fards à paupières. Des palettes de fards à paupières de plusieurs teintes, de plusieurs couleurs en fait. Et tout. On a des poudres compactes. Des poudres compactes. On a des rouges à lèvres mat. De plusieurs couleurs, notamment ceux que je porte sur moi. Vraiment des très bons rouges à lèvres. Très chaudes, qui pigmentent bien, qui tiennent bien toute la journée. Voilà. On a des sprays de finition. On retrouve également des blenders. On a des fards à paupières toujours, des très bonne qualité. Toujours. On retrouve aussi des chiffons. On a des chiffons de maquillage. Et tout. On a des eyeliners et des gels des sourcils. Donc voilà. Je vous invite vraiment nombreux à passer vos commandes. N'hésitez pas. Pour tout contact, c'est au 06 05 99 07 72. N'hésitez pas à passer vos commandes. N'hésitez pas à téléphoner pour avoir plus de précision. J'ai plusieurs produits et notamment là, je ne peux pas tout déballer parce qu'ils sont déjà dans les cartons et tout. Donc vraiment, je vous présente les nécessaires. Il y a des lingettes, des démaquillants. Il y a vraiment plusieurs produits que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à passer des commandes et n'hésitez pas à téléphoner pour plus de renseignements. Je vous remercie et à très bientôt. Bye. Muta pembe muta mwindu barezi baza monsieur le journaliste mutu nyonso za na besoin za na teint uniforme pour ceux qui tena oza mabe oza na ba cancer ba ride na misapi couleur ya kitoko ezate bat ba wanda otonga ona nzela bat ba wanda otala yote madame Ria na kati à Londres a meme bino solution eza ba mafuta oyo asali eza na base ya naturel ba mafuta oyo te o ba che hydroquinone o ba che nini mafuta eza ba sali on ba nzete ba sali on ba fruits ya kitoko mafuta eza naturellement ce que na pona yo e robimisa o nimbuma e robimisa o ni bouton et robimisa o ni ride et robimisa o ni batache ni batampo donc mutoro talanga ngamo déjà na banai mafuta wana madame Ria za Londres bota tena ngane komi mkolo na kin mais tena ngeso kwa mais pour nini solution est nulle part ailleurs madame Ria yo mutoro tala biso na Kinshasa za besoin ya mafuta utaka libanda ya mboka et ya awa bobenga ka numéro ya madame Ria yango wana eko circuler kalate ye aro tinde la bino boye bandang bo sala po mafuta comme la place nyoso zali arana Londres mais partout dans le monde aux a besoin de mafuta na ye benga ka numéro na ye e kokoma ye penza beaucoup plus yo mo tala ka te ya madame Ria bo mona ndenge ye mo na couleur mo surtout bato pembe o ngai penza pembe na ngai komi ko beba o nga pembe na nga solution ko tabato pembe bola na bino pongi po solution monani de yo soka ko chela biso image ya madame Ria et puis numéro neza affiché wana bo benga ye pona l'opposition na bino mafuta na base naturelle. C'est parti, play. Beauté, oisa Brand Cosmetic UK, oisa produit en doto et longa rabatache. Sopilini cosa na tema ko ya bien ya propre, oisa produit na ya kosela. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en doto. Donc, ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp.
Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà, le devoir m'appelle, je suis Barési Baza, très heureux d'entrer dans vos maisons, sans pour autant toquer, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, Barési Baza, monsieur le journaliste. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous tous, vous avez suivi l'émission avec le frère Elonga Nankolo, le défenseur de Jésus-Christ, donc, Boyoga qui m'a ramené tout autre, par rapport à l'actualité. Ils ont régné sur le pasteur, sur les hommes de Dieu. Alors, selon votre demande, vous m'avez dit non, frère Longa, Azana Rolo Bébélé, photo, Lukaï, Toto, c'est la raison pour laquelle le lot aux Anaïs sur ces plateaux pour que To, Solo Anaï et Longo. Mais avant tout, on appelle ça frère Longa, bonjour. Topena Laxaïe, devant Bino, Lien d'Aza invité à Lilo. Donc, je dis un grand merci à Déo, Aza derrière la caméra, la prise de vue. Grand merci aussi à celui qu'on appelle Yannick Chamba. Chamba Yannick Godson, hein, mon partenaire privé. Moté Maclaris, c'est un moment social. Malik Arafat, Arafat Malik, de quelle bonne manière. Boniba Sangoya Patoulé, le charismatique. Monica Makamouana, Brian, bébé Seigneur, Maman la Kenaya et puis Primaël. Jules Monampout, Yeto Kamassi. Depuis Montréal et tonton Jerry Zing à la merveille. Je te salue. De aussi, qui aux adateurs en arabe. Pour mon avis, pour dire déjà bonjour et bienvenue encore une fois de plus. Frère Longa, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Ndekonangai Barési. Voilà. Un bon gentil ici, c'est pas du tout. Oh, batala qui on émission, vous avez collé. Awa, et puis, balobi, balingi, yo, bazoluka, yo, et belé, balobi, mabota, et belé, pardon, mabota, la baron, baza, touché dans la parole, na yo, et belé, couple, la baron, baza, touché, baza, et belé, oh, basepeli, na message, oh, message, baron, oh, c'est baron, oh, baron, c'est baron, oh, émission, ya mokolo, ya lui. En tout cas, Nzamba zwa lokumu na lolenge Nzambe achaki maloba kati na biso toyebaki ko transmettre yango et puis ekei ko pesa ba impact na ba vie ya bato et j'ai reçu beaucoup de appels ya bandeko ebele ko yebisa ngai ke na continuer na mosala ya Nzambe. En tout cas, Nzamba nanga na kumisika Nzambe bandeko bazo kazo ko solo ngai ezalaki soka yebisa ke papa message na yo touché nga na nopse te ngai te message ya Nzambe, message ya Nzambe ndé touché yo. Et ça dit que ma place est commis. Et quand Dieu parle à travers ces hommes, ils ont un but moko précise, ou qu'ils ont orienté quelque chose. Soit que kuti mutu na kati panne et qu'ils ont réparé. Soit que kuti mutu na kati difficulté et qu'ils ont ma solution. Voilà pourquoi moni tant Nzamba lobaka kati basali na ye, il y a toujours des impacts. Pourquoi? Parce que Dieu il s'est révélé à travers sa parole. En tout cas, libota na Nzambe Nzamba kumisama. Na ndenge tomoni lisusu lelo naza koloba ete Nzambe azali sélectionnaire aba vivant Barési tokaki kokana na ba proposition na biso lokola bato tomona na mokona lelo mais Nzambe tangu tolalaki lokola bibembe alobaki ete za na bato bakolamuka na bato bakolamuka te na sélection na ye aba vivant alobinga na otolamuka pe bandeko oyo bazota la biso bamona biso lisusu c'est que Nzambe wana akumisama na yebi ete libota na Nzambe ekopambolama pona émission oyo tokolekisa na mokona lelo. Voilà, les bottes de l'Anzambé, pour la émission à Lolo. Mais les monsieur pourquoi vous s'attaquer plus dans ma zone de Dieu, on a selon yo, que baron baza faux, selon yo, propos nous à propos de bango. Est-ce que yo, to conviction ni pour que yo pour nous appeler dans le vrai? La liberté de la pensée permet à toute personne à la facilité à penser à penser. Voilà. La liberté d'opinion petit karamoto na moto loba wa ko koloba. Et nga nazali choix ya bato te pona lobela bato. Voilà. Nga nazoloba yango clair, je suis pas là pour condamner mon frère Moïse Mbié. Non, c'est un frère comme moi. Mais nazo condamner ba acte conformément à la parole de l'Éternel ndenge za koloba na Ephésiens chapitre 6, na Ephésiens chapitre 5, 5e verset de 11 à 12.
À partir du 11e verset, Malobananzam Beza Kolobake, ne prenez pas part aux œuvres du ténèbre, mais plutôt condamnez-les. Je suis dans une obligation de la condamnation ou de condamner les actes. Oh, Yamabe se produire. Namoko kati na biso lokola bato. Nazana droit kobeta fimbo. Pambate na bengami parmi basali na Nzambe. Soki bandeko bakolobake eloko lezo la sakenga nazana le vrai. Bana facilité à kotuna molimo santu. Si réellement si bandeko ba Hollanda biso, bana capacité à comprendre. Leur intelligence ils permettre bango ba différencier le bien et le mal. Mais la sagesse ils ont juste pour aider là où l'intelligence a commis la difficulté. Mais l'esprit de le discernement, ils ont permettre à discerner les esprits. L'esprit qui me pousse à parler et qu'on permettre un découvrir dans le discernement, si réellement moi je suis dans le faux ou dans les bons. Et n'engue pas esprit permettre biso to condamner ba acte on de condamner biso Moïse Mbia sali. Nana ton condamner Mbia te lo kwa moto. Maintenant condamner esprit ça quoi, ils allaient qui quoi animer Mbia. Ils ont permettre Mbia tambe ka kozonga na raison pour na koluka kosenga Nzambe bolimbisi azonga na chemin ya malamu. Tango azana bomo iseke Nzamba na posana ye. Mais ya ngozonga na nzela te pourquoi? Et tango to koboma makambo bango ba osala ya mabe, tozo yeba te ke toza ko étouffer ndenge makambo na Nzambe zoloba. Na Ephésiens chapitre 5, na 12e verset que Makamba boebolo bango na secrété. C'est une interdiction. Il faut tobimisa yango. Il faut qu'on dénonce les faux. Tokoyeba ndenge nini ba vrai bazatang ba faux ba mona na te. Bino bolinga to bango poani. Raison eza nini? Tangu na obenga bango ba loin de Dieu parce que tu comprends que ba loin, toi na poste ba comme ba près. Ba près de Dieu. Ne konanga barezi. Soki mutu ana poste wa mona loboko na Nzambe, na musiko wa mona loboko na Nzambe te. Eza lokwa tata moko boye ayebisi mwana Nzambe aza malamu mwana tuni papa bolingo Nzambe eza na niveau nini biso to souffrir papa talisi mwana likolo bitala likolo moni mwana bi papa na moni avion alobi na ye avion eza munene ndenge nini mwana lakisi munene bo tanga lakisi grandeur oyo tata comprendre que mwana na torté et par rapport à distance netali que mwana mon avion muke boye lobi na tongo tata memi mwana na aéroport Anjili mwana de plus en plus au poussana vers tarmac a mon avion zo comme munene. Moi, je pousse la passe tout na ndenge habite avion ça monstral et ça tellement monene tu peux pas imaginer. Moi na comme na ya pine avion, moi na kangi mutu asindi mutu kangi misu. Abi papa le ki somme le ki monene makasi. Tata lobi na mwana. Soko za mosika ya Nzambe, o mona loboko na Nzambe muke. De plus en plus au pousse na peme na Nzambe, ndo mona grandeur na ye. Pono mona grandeur na Nzambe, et c'est ngate aux la loin de Dieu, mais c'est aux la loin de Dieu. Pose à la loin de Dieu, il faut ça appeler et puis élu de Dieu. Voilà pourquoi tozolo makambu oyo parce que ba fo ba koti na kati etonga na Nzambe ba fo ba lati nzoto ya bakomba basala na Nzambe pourquoi pas totika bango na moment molimo santo révéler biso makambo biso bo to uti nango na ba loge makambo biso to vivre na bango na ba magie na ko accepter jamais libota na Nzambe ba ya ko souffrir na makambo oyo. Mais ce que remarqué l'église on va ya ba loge o ka ya ba tomba dans le fond nde bango na ndo ko sala ba plein de bango na ba ko sala ba miracle belé Satan a yebisaka Jésus a matissé likolo ya ngomba. La Bible déclare, il transporta Jésus. A yebisé fuka melanga na opeso bozuo nyos. Si gaba na Nzambe bazo bunga parce que ba luki d'abord ko bénéficier sur la terre et non ko luka premièrement le royaume de ciel. Tangu na expliquer ki likambo ya losambo nangai a tellement d'étoiles de David. Étoile ça signifie star. Ba tellement une étoile, beta na YouTube, kota na Google. Non, c'est un bandeko. Comment église luciférienne? Comment yango église luciférienne? Au comment on a moko va mettre ya magie à tellement étoile ombi à tellement. Na kati église luciférienne, croix na bango za la croix za la moulaï boy et katiboy. Mais bango za la renverser. Côté o ya se ya moulaï et kendaka likolo côté ya se ya kanase. Mais il y a un restaurant. Papa nanga, nazolo banayo ba signe zodiaque, ba signe nyonso dans la spiritualité et ça a un impact. Pourquoi Mbia pour faire un restaurant et un étoile de David tant où il y a un molimo centre, molimo centre a révélé tes makambouana. Mbia connaissait ce qu'il faisait. Il avait la conscience de ça. Et étoile les autres signifiait star. Que tu opères au succès, tu opères au gloire, tu opères aux connaissances, tu es libéré au miracle, tu opères aux puissances. Mais va botter l'obéissance de la parole de l'Éternel. Va botter la soumission de Dieu. Et Satan peut scier.
Nzamba comme na poso lobake et longa nanga dans le vrai, mosu soit dans le faux. Mais non, le moment est arrivé. Nkolo la kaka biso barezi. Koloba na biso été. Na kosa la différence. Na ba bato sakanga, o ba la kanga dans le vrai, no ba la kanga dans le faux. Bande ko ba condamner biso pourquoi? Et ngana na posa ba condamner, to ba condamner te, ils ont engagé bango. Mais non senga bango. Bango bato bazo condamner biso, basa l'effort ya ko bonde la Nzambe. Molimo santo aza vivant, cher Saint-Esprit, aza wana pona ba révélation. On peut se bango discernement. Ba o discerner esprit ne otindanga na loba. Ce que ça esprit à critique, bango ne ba royeba. Mais ce que ça esprit à révolte, que le moment est arrivé, nous sommes dans le temps de la fin. Oh le diable azali ko guluma. A continuer à l'église pour nous détruire ban Nzambe. Non kanga munoko ndeni. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé. Dans le monde. J'ai cherché le monde, pardon, je l'ai trouvé dans l'église. Tu peux imaginer. Non kanga munoko ndeni barezi. Nga mona bela liboma lokwa fou. Je suis un fou, tu peux imaginer. Na ke kotanga ba classe d'université na sali faculté à droit, na sali licencié en droit. Mais le kola ou luka koye ba mingi na koti na magie. Et Dieu m'a récupéré. Si on a vu un peu ce témoignage, je vais témoignage horrible. Bato musu ba beta lisolo Jésus parce que ba kuta na yete. Ba yoka lisolo ngambe mobali parce que ba mona yete. Moi je vis un pasteur de ce pays. Na mboka nanga auto lukato ke ko éliminer. Parmi les pasteurs on a tanga ba kombo na bango autre fone émission les kaki. To kenda ko éliminer. Na mona solo na te échangeur alimentaire okengela ye. C'est le jour par laquelle na lobaki ba démon et monde pendant minute ba okengela ngati. Il faut que soda ya bwako makokengelanga. Et si on a comprendre que l'ombe mombala existe aka. Et ngambe mobali azalaka. Il y a des chérubins qui protègent les enfants de Dieu. Moi na moto, ana posa, kaka moto zonga na nzela. Pour ni kokomisa musala ya Christ asaki ne kulusu musala ya pamba. Toni to rendre travail sur Christ asala qui a 3 ans. Toni to rendre en ayant pourquoi? Comment est-ce que Christ a continué à trône? Pour se sur la terre, afin que bato ba bongwana. Mais à cause de mbongo, à cause du succès, à cause de vivre, on dit que ça soni, que ça Christ na biso soni. Et ngana kanga monoko, tebo katanga kingo. Ce qui n'a qu'à bon loba. Barezi no loba. Mais parce que moi aussi mon père au la matin, mon père au le à Balara en 2014, mais ici Marathon Nzamba il a ta relation pour ne pas tomber victime. Il y a le ça la quête, les lois balaté, il y a eu manigance, il y a pasteur baron moronde ba comment ko ba créer ba makambo no so beaucoup na ba créer pour l'album na épée triomphe ko bi makalate pour ba Nzamba malongé za kuna be codifier peuple de Dieu, il y a un peuple de Dieu ba bunga pour que ba landa album na été. Est-ce que vous monatez le lenge ya kamango et ça pendant moi vraiment bo solo mon nam côté on a té. Mbi ya balaka na 2014 abongola mutima na nini. Avant il y a un mariage tout na Nzambe, a tout na Nzambe te poni avec Kobala. Non, ça pas pexaka. Non. Abandaka d'avoir proposé acte sans tout na Nzambe. Si réellement c'est ça la Kango. Mais il y a balaka te processus de mariage près de processus de mariage, c'est ça li balata. Bisone ba tout bala bambi ba bali na nuté. Il connaît absolument rien sur le mariage. Quels sont les enseignements au ça va tout pour un mariage? Ah oui, ça bangoni. Et pendant ceux qui battent un problème à divorce, alors conseil on va continuer les balles à divorcer. Mais non! Tant que va que serre ba luka moyen, va faire étouffer, va séduire, mais Jésus-Christ Seigneur. Bon comprendre que vous attendez la fin. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on a biso, totambola, totobika loko a siècle oyote, siècle ya Android, ya sextap. Nzamba ope ki sa biso, basali na ye bana na ye, na katelanga na ye. Mettons le renouvellement de l'intelligence, pour tous en la capacité à discerner le bien et le mal. Mbi après avoir comment na makambo wana nyos, ndazala ki facilement séduit. La chair est faible. Papa, la chair est faible. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, selon l'esprit. Pour vous, on est à banane. Papa, gano to biso ba chrétien. Papa, combo ya ba chrétien et où t'es pas ya ba pagano. Papa, gano ne ba benga ba disciple, ba benga ba yekoli ba chrétien. Batala ki lo lenge na bango ya kobika sur la terre. Bazala ko vivre loko la mettre na bango Christ. Balobi moto bateau bazala loko la mettre na bango, mola kisi na bango, motei na bango, bateau bazala ba chrétien. Pour benga ma chrétien, il faut tambola loko la Christ. Et en on a l'obaka, christianisme et la religion, c'est une vie.
Parce que tu as mon vie, il y a sainteté, vie à sanctification. Tu aimes trop les péchés, tu aimes consommer le péché. Alors, il faut y avoir que chaque péché est représenté par un démon. Dans un exemple, il y a Mbongo. Mbongo est représenté par un démon qu'on appelle maman. Les magiciens vont contredire parce que je suis leur membre. Bon, Etalinga, attends ma sépélité. Il y a mon Lucifer n'a sépélité, ma magicien va mouquer. Lucifer est mort à sépélité. Pour appeler le roi Sangati. Na bomba mana makila ya Yesu. A sombanga na motuya. Maman, ça image à Mbongo. La personne qui détient l'argent, ce cas ça image de diété, image à maman est dominée. Yango mona batebele tanga simi Mbongo, azangi projet. Ana 10 000 francs, tanga otika na 600 francs da komo sa ba calcul. Et moi on silindeni, abando sa calcul. Ah! Ba français ba ekolo ba lobby, l'argent c'est un mauvais maître. C'est un mauvais maître même bon serviteur. A comment ka maître ya mutu, ceux qui mutu wana zo posséder l'image de Dieu té. OK comme ça là, ba mensonge par exemple. Des mois je un mensonge, il s'appelle Chamat. Oh, péché nyonso, ezali adoration d'un démon. Adoration, ezali moyen offrande. Tango sumuki, au pesi au sali adoration d'un démon par exemple Chamat na mensonge, yeba ko sumu no rolo pesa ngolo offrande. Au rotika la ka menteur. Tout le canal de délivrance. Yango mona rabatu musu ba péché chéri. Ara lisuma ko rotika te. Eza parti en d'autres on enda pesa ngo mingi loko offrande. Ezo réclama quand dans les lieux. Par exemple, dans le monde kabbalistique, par exemple, dans le monde pesifera, par exemple, dans le monde pandaminium, par exemple, dans le monde cosmique, par exemple, dans le monde chromanium, les 5 mondes sataniques qui influencent le monde physique. Surtout les marambaboué, bolobi na biso, bolo baba n'importe quoi, bo dénoncer. Nana tina mutute, nana posande ya sali ba âme. C'est la mission par laquelle Jésus-Christ nous a envoyés sur la terre. Il y a un apona aux l'école na zanangote, na pona ko ya congolais. Na yana volonté na ngate tata na ngama na ba yeba na ngate nzamba sala nzambe tangu mbapa na biso edina bala zo sala musala ya nzambe ngakutu na yebi teke na roya le roi moto mais nzamba yeba ke na katela ngana ye eza na bato ba roya ko succéder. Qu'est-ce qui manque to la vérité? Pourquoi il faut bokanga biso munoko? Pourquoi il faut subir des menaces inutiles? Non, l'église de Dieu est infiltrée. Tango ba infiltré ba côté na kate tonga na nzambe, toyebaki que l'église sera persécutée. Mais le moment est arrivé et il faut te combattre bango. Na niveau de dénoncer bango. Mais babi les forces soutenir les faibles quand même frère Elonga. Bino ba to boa makasi pour monique bandeko ba koyi. Bino ne faut pas quitter pena bo s'agenouiller pour sambela pona bango pour que ba telema. Ngaku te senga te na sambela po ba telema. Nzambe kuta pesi possibilité à faciliter. Koloba ete mutu oya ko reconnaître ma bena ye avouer. A eu décision à s'humilier. Ngai nzambe naza juste fidèle pour na olimbise pe ko bosan. Il y a pas ces anga fona sambela to faut rendre, il y a des familles qui dit ça. Asenga ka bolimbise. C'est pas ba Eliane to ami qui c'est pas nzambe. Na osenga na ndeko nanga Moïse mbi. Nzambe apesi ye bo moi, ana besoin na ye. Emi tukate. E banda kutia succès te ko balate. Ndeko nanga na matini ko la moto na ma femme na mwasi nanga. To beta liso na ebisi bébé. To banda ko kanisa question ki to bali to koma so banani. Biso to bala na so ki lelo 3 ans yango yo. Nini ya malongo ezali. Na ebisi ke lolo l'équilibre na go. Mutako saoté. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Toi, n'a pas ça. Bandeko batiki nzambe, bazongela nzambe. Le loro yo est-ce qu'il y a que église de Dieu. Et belé à bana nzambe ba kwesi kondima. Pona makambo elekio. Ce qu'il y a bisangai ko gagner un moko. Eza facilité. Talaka ngatangu mutu moko abongoli motema na lola fête salemi. Ce que ba fête to esalema ki na lola, le lo matange koti na lola. Parce qu'un individu a posé un acte de négation, un acte de soni, ou est-ce qu'il combo à Jésus-Christ. Tu peux permettre de te regarder c'est une des causes dans la ce qui peut yambaka Yesu te yambaye comme Seigneur et Sauveur na vie na yo. Azanzambe ya mawanzambe ya bolingo, abo ya yote. Les actes ya mabe, eza moment onko la sola kisa. Que oya za yanga oya za yanga ti. Bon oya za ya yete, kwani to benga ye wen. Tobenge wen po ani. Mobateli mpate o to lingaka to bomatango na zano na kata ba loge. On a monnaie soldat na ta échanger alimentaire au kengela ye. Na yebi saka bato na yebi te lelo.
mais tata wana nga témoignaka ye ntango mosusu ye moko atikala oyeba te ke maikari ya sokio esalelaka ye réunion ya koboma ye atikala mpe koyeba te aza na limité parmi baserviteur oyo nga fona témoigné namonaka ye taza na nzambe solo papa là où il y a des vrais défauts bazali elingi oloba te ke l'évasion nyonso eyeka na satana lokuta eya na bato oyo nzambe atomboli mpo na kolobaki nzambe azalaka na bomoi eya na bato oyo nzambe apesi bango mpe bandimi ebele balanda tata wana mpo bazwa nzela bazali mais ebele mpe ya faux bakoti okoki koimagine lelo église ekoma ya bahaine baplace zuwa jalousie motema mabe efandi nde na église bato basambelaka makasi me bango wana nde bakanga bato bandoki bango wana nde basaka ya mabe oyo tomonaka pena na mokili le monde pandaminium kindokali public badema monde pandaminium bazalaka trop sale baka mikebe baka mikuse boye bango nde bamemaka mvutuma na kati ya baéglise bango nde tozalaka na bango na bastade bango nde tozalaka na bango na bawenze na bauniversité bango nde baa na barompo na bacarrefour baza bademo batravaillaka na bamusicien oyo azeraka bango koma demo wana sankai akana forme ya cheval oyo pepe kala bandaka kobelela tout moment ndeko na nga bango wana bakoti na kati ya baéglise natunaki autrefois motuna bandeko bandaka kolakisa biso basine oyo ya loboko tobenga bango bavoya ntango tozokola soki ata loboko na yo awa aomona sine aopesa bisakoli aolakisa avenir na yo na basini oyo lelo baza wapi bango wana bakoti na église babengami baprophète soki todécouvrir ye que il fut voyant il y a mabe tolobi ke aza prophète te bato alobi te aza wende die on s'en fout ya maloba ya bato nasi na mona ndenge David aoke kotikela bandeko ne biloko akolia na bitumba mais David apréparé bitumba ye na Goliath te ayaka kotika biloko akuti baotuka nzambe ya Israël David abina obeta muto na oboma ye bayaya ya David bayebisa yo biso kutu baguerrier batu tobundaka tolobi na Goliath tobunda te yo bunda to simple berger ongo kota makambo ndeni soki David ayokaki voix ya bandeko na ye Goliath anga dominer Israël bitumba musufu ebanda na kati église bitumba musufu bakretien bacombattre biso nana to yoka bandeko na nga te parce que voix na bango ezo permettre te nga na yoka yango mpo baotelemela nzambe ya Israël le Dieu de mon père Mouzé Dinabala le Dieu dans les moloto bazako tuka ye na mboko yo na yoka voix bandeko na nga te je me lève comme David pour na kwesa Goliath et tumbelinge pusana sangwe komeli roi Saoul keza ne lenge moko alinga bunda na Goliath Saoul obiaya Saoul atali David ayoki mawa akalikile âge atali expérience à Goliath abibi tumbo ezwa sens te oyo kisa Israël soni to koma ba esclave David abina obeta ye nzambo a délivranga na lion na kata zamba il est capable de délivrer na maboko ya incirconcis oyo il faut savoir minimiser la paix c'est comme ça dans la vie si la personne te décourage na makambo za na conviction nzamba alobeli yo papa koyoka ete maman koyoka ete avancer le passé nous réserve absolument rien c'est le présent et l'avenir nous garantit quelque chose. Et Nazolo Banamoto, la réalité n'est pas la vérité. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste une réalité. La vérité de ta vie, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui croient en Jésus, mais aussi ma Bible est à l'Ilobanzam. C'est que tu es Bundi Sabango. Net tu es Bundi Sabango. Tim Kobazo Nanzela. Affaire Moïse Mbi Eliane. Et ça, affaire Yastoni. Et quand il y a des chrétiens, les musulmans. Et réduire biso pas na vitesse d'évangélisation. Les lois sont obligés à balabato comme ça l'évangélisation. Ok pas ya moi na moi si andumba. Alors ba na banga nga ku na chelte. Nga ya kufia na chelte. Pasteur akwebongonga. Na ya na ngati. Na banga bino bo filmer biso bo publier. Évangélisation est commis en retard. Mais voilà pourquoi Nzamba lobi et là on continue dans la brousse. Bima, le moment est arrivé. Je vais renverser des choses. Papa, si moi je suis bisayo. Ay comité un gédéon. Bato baseli Nzamba ya solo te ba okatana. Ano esila te.
na boy na pesa bisakoli manu ekosila te bazala te en 2020 nzambe abi pena dénonçons nous vivants ou dénoncer na lobi na yo dénonçons nous vivants ekomi parce que bato oyo basali nzambe ya solo te nzambe remplacer bango par ba oyo baosali ya solo tango ekoki. Qui vous a dit que décembre est au monde en gros ce qui est soyez te yesu pas koya te mukolo mokili ye problème eza nini bato baboya to dénoncer ndeko album ya mbiye ekozala problème te mbiye osa commerce mais diable a aussi plateau pas bien album on est pour écouter peuple de Dieu belé dans abineka la combattre on a bimisa belia na bimisa ba Mireille ba mongo ba mitakale bima pour que bato bazala troubler ba bossa na triomphe koya diable a se combattre raté mbiya kana nzambe te barezi mbiya na nzambe te non ba tout batonda wana na cité bete donc nzamba kuna te nzamba zalaka tangu papa zalaki non yebi so tangu nzamba bwaki Saoul Saoul ayebete ke nzamba salongolaki alonga esprit nzamba longa 4 na ye Bible dit quand l'homme a péché Dieu ôta son esprit dans le den na kata jardin de den arrête que paf il est devenu mortel l'esprit de Dieu kenda voilà pourquoi Christ est qu'on remettre sur l'Esprit Saint c'est ce qu'on appelle l'esprit de Dieu mukolo tata longwa ka témoin na swa na ye et mukolo betel limwaka na miso nzambe mbi ya luki nzambe na ndenge to amonite parce que aboye kozonga na kata principe kozonga na kata réalité nde poussa ya kota na secte na sangi bato beta église luciférienne ba mona makambo na oloba etangu bo mona bo comprendre siko ke ngana na faux to ngana vrai na bato ba boya bo beta église luciférienne comment yango na Google beta na internet autant la place ombi ya télémaki au monde a étoile ou a même étoile bon papa tout le monde qui appelle ensemble ainsi dit l'Éternel pour qu'il soit moi en neige et c'est l'église le comme un royaume c'est ce qui roi ça il faut battre prince et ça place oyo et bomi église ya mboka na biso bato bakoma koyoka plus ba intuition auto benga ba 6e sens que koyoka conviction ya molimo santo papa to croire que moi na ngalo ba un bon français il a la maîtrise, il peut encore faire mieux. Nzamba sunge kaka. Té maman nzamba qui dans des autres été. Papa, il y avait 74 ou 72 disciples de Jésus, mais il y a eu que 12 apôtres. Ba pelé bazala qui est belé, mais ba élu bazala qui moukié. Voilà. Chiffre et sélection. Pour mon a 12, il y a un moment qui 12 tribus d'Israël. Il y a un moment les 12 apôtres, chiffre à sélection. Tu vas comprendre. Si tu as un Nzambe et tu as un Nzambe, tu commissi yango royaume. Tata Nehema Sikaten d'accueil, tu Jacques Bopesi église. Azwa malongi wapi. Bataka mafuta wapi. Mais il y a bien église ça peu plein. Côté il y a bien, ils allaient qu'on a connaissance à parole. Majorité à ba pasteur batangi théologie bangonde ba eli biso ba Jésus ba Jésus ba bokoyo kamolimo ba foni na niveau intellect ba rési l'intellectualisme est limité par rapport à la spiritualité. Ce qui influence c'est la spiritualité. C'est que l'homme vit aujourd'hui et sa conséquence et la spiritualité a passé. Ba acte ba commentaire qui n'a passé et on peut s'influence le à présent. Tant mbia za olongwa bilamba ne liani biso zalaka. Ça devient le passé. Mais tu as acte, tu as moment où conséquence est. Tu vivre le lot, conséquence à Makambo et les Kalabiso Nakala. Yango moni mutu, il faut que ça présent pour lobby et comme le passé, que va se rattraper dans Nenga Mabe. Mais pas long là, puis la mate c'est comme la vidéo. Bongo kolongo la zemigas. Zeme côté ndé. Parmi ba feo ezana justice, avorter mais na kati. Mukolo zemi mbiye. Parce que zemi yango côté ndé ni sambilamba. Pasteur Obi Kenzamba la kisi ote, moi c'est gobala, mais l'action moi faut que ça nae. Bobeng est vrai. Seigneur Jésus le monde en envers. T'as la incrédulité place koti. T'as la place bata komi miteme komi ekenje. Ne to ba lingala. Batu ba comment on était que mabe. Et to comme une époque ya Noé.
Kengolo azoganga atindi basali na ye touti na Bruce Obimi pona koganga koloba ete le moment est arrivé boya tokota na bato to kende po de Jézoya ça mabe otikala bato balingi koyoka te qui fanatisme ton pasteur a vu tant qu'on réduire église a vu tant qu'on réduire combo ya Jésus a vu tant qu'on réduire ministère à tata na ye tata apôtre Mbiye Moulaya Zamba benga lokola ntoma yende za wana lokwa ntoma ntoma za motoyo ayaka a bâtir a former atika kei tala makila na ye elembo ya formation pesa ki mwana na Mbiye et comme il passe bato bandi le même tata parce que moi na ambassadeur ya famille na ye soki ba fingi mwana mal éduqué c'est que ba toucher tata na ye ba boti na ye oyo na ba éducation asali fierté to sali déshonneur à ba parents na oyebi so muto souffrir koleka tata Mbiye Moulaya ya zate na biso no so muto on ba lokwa tata na zate et aujourd'hui tata on a remis ko fanda zolo babi non Seigneur pardonnez-moi parce que na yoka kayote pardonnez-moi parce que na tuna kayote na ndimaka ko tamono na swa nanga mais aki swa na yote papa non yebi so basaka na nzambe te peu importe le temps ta batika la nzambe c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances monde kabbalistique ezaki ndoki oyo ya mai monde chromanium ezaki ndoka cimetière kindoka cimetière les 5 mondes sataniques au monde wana ba secte nyonso bazalaka lié na ba monde wana Oroza na kata primacour ya par exemple mais au fonctionnera la compte sa monde kabbalistique kindoka mai puissance na yo faut kende Barési est-ce que comment na temo na Kinshasa ba fi ba longola bilamba Tumba soutient phénomène mujana bébé lo ni les cas dans monde ils ont dit célébration ya déesse na océan Indien mais oui oh Seigneur Jésus ah bon comment trop cher ami internet vous avez capté célébration ya déesse ya océan Indien il s'appelle Chantal. Elle s'appelle Chantal. Dans l'océan Indien. Et quand on a makambu ya Rwanda, bande konabiso ya basi balongoli bilamba, batumbi soutien. Bango ba benga ngo G, ba mona ngo sentiment, ba yeba te ke ba célébrer déesse na niveau ya océan Indien. Et le gouvernement congolais parce qu'il est responsable de makambu wana. Ceux qui sont en linga opérer dans le monde, ton mboka morobo, il faut votre salité mata. Tu as mon foule comme Kinshasa mobimba. Tant on a mon foule na simbi mutu na binza besunga. Balingi ba injecter maladie, to balingi ba la célébration. Na mon ba fi balongoli soutien. Est-ce que vous comprenez bien c'était juste pour envoûter la jeunesse. Ça t'en a yibit quelque chose. Et bah autorité en mboka ba yiba qui surtout ba to batikila qui so foule. Parce que Kinshasa à un moment donné tout comme un solo mort impossible. Pour les Kasayo, pour les Kalimete, pour les Kapartout, Kinshasa comme solo na solo. Soro no de gege nzembo yebi bimana kati ya kunda Barési qui doit sortir na kati ya kunda abima par la puissance d'un démon qu'on appelle gege aya opé sa mutufi. La Bible nous recommande de ne plus avoir de relations avec les morts. Le monde chromanium. Et là, il y a un qui a combat sur la situation de difficulté. Et là, il y a un qui a été bon. Attendez, vous avez combattu dans mon continent, vous avez été difficulté. Vous avez été azad. Tant on a basala lito yonga salaka. Tant on a zaka bébé n'engé comment bonne, n'engé comment monene bo. Phénomène de commission monene nga yebi. Koto ya tana kati wana pona yoka kama lito yesa la bouchette. Na yebi ni matière ni na sale lango. Pour ni exactement comme combo ya mettre na ngada ko yoka ngo gege. Et beta na ba boîte de nuit, et beta na ba bar, et pesa nzambe le kumute. Mais atamboli na nzambe te. Problème est que mbi atamboli na nzambe te. Ba ndeko na biso ba chrétien et belé ba côté na kati ya confusion parce que ba vivre na kati ya fanatisme ba pasteur. Bah comment bandimi à église mais non bandimi à Christ. Or on peut pas croire dans une église mais on doit croire en Jésus-Christ. La croyance c'est pas dans l'église. Il faut mettre la foi en Jésus.
quand on commence à mettre Jésus à côté pour croire aux églises, pour croire aux pasteurs, voilà pourquoi tu as ta turbulation. Il y a un moment où on a sa perdition. Ça fait mal. Bethel dans le monde, Bethel Oyo, alliance spirituelle à Bango, et dans le monde Chromanium. Les démons à bataire, dans le bagage autrefois, ça a 4 barési. On est géré à monter, à travers un mot qui n'a pas dans le monde kabbalistique, dans le monde Chromanium, qui n'est pas cimetière, place au Koufa Bazana pour nous Kengelayo. Longolo wana, après, nous allons des tourments. Cimetière n'est pas un lieu approprié pour notre cérémonie. Cimetière n'est pas un lieu approprié pour notre Gobimisa Maloba. Cimetière n'est pas un lieu approprié pour notre Kosala de n'importe quoi même qu'on y a commis là. Si on commis dans cimetière, ils ont place au côté émotion. Attends, mon temps qui est trop cher, côté de réflexion. Si on a émotion, on s'est culte des démons, on y est battu. Batebele basala baranda ba culte ba mort sans le savoir. Na opes interdiction na ba nzambe ya solo. Ata mutu wana zala ki plus cher. Azala connaire. Soki asa kufi batie na cercueil koya liboso ya cercueil te gumbama. Omana mutu aye ebembelali habite na ke kotala mowe. Jour wa bimisi corps aye liboso ya cercueil atelemi à s'incliner. Oh! Culte des morts! La nécromancie! On se réduire! Les bossons à des morts! Oh, ils ont géré le monde de Moutouake! Soit qu'il y a un monde pesiféra. Au Goumba Meli, ange déchu. Gérer un Zamba sans le savoir. Parce que on a posé ça corps pour le bien qu'on a service na bango. Oh, au Goumba Meli, bossons na bango. D'accord, on a ce qui est arabe, on a tout monsieur qui n'est pas ensemble. Alain Molo, tu as un kimi et pas à Tata Nabiso. Maman Christine Molo, tu as un kimi et pas à Tata Nabiso. Tu as un boumane, tu as témoigné dans Boumane Nzambi. Mais, il y a des gens qui ont dit que tu connais. Si tu veux, tout le monde a rappelé, même si tu as pas pasteur, parce que tu as rappelé, tu as fait un matanga. Si tu as fait un matanga, tu as fait un matanga vivant. Bayebisaka ba vivant, lobi to koma boye. Boye pas ça qui boye. Donc avant koma boye, bongisa nzela pour okende côté mususu akeya malam. Mais ceux qui m'a échangé forme et le moins côté ya ba vivant, ko interpeller ba vivant pour na vie na bango, na yebiso pasteur dans la culte de l'âme. Même na matanga, toyo karamate ani ba ote ya biso. Pour comprendre place ni to ça, na pasteur wana za pasteur a lengeni. Problème c'est que tu as éveil conscience, éveil spirituel et on te met ma awa na chaîne nous. Bah tu faut avoir un éveil spirituel. Bah comment afin de quelque part pasteur azote azo comprendre normalement que pasteur au esprit les a boué. Pasteur a fonctionner dans le monde boué. Pasteur a ça il a monde boué. Pasteur a ça muta boué. Et ça c'est. Il y a un autre décortiquer les enseignements sataniques au vrai sens du mot. Pour les botter en Zambie, bah yeba. Comment est-ce qu'il va besoin salaire? Masolo Yambi, on en a marre de ça. Homme de Dieu belé, tout le monde pasteur Tony Kafukarobi, il y en a retiré plainte. Par un comité, il y a pasteur, il y avait plus de réveil, on va sanctionner un billet ou soit il va recevoir un billet. Moi, il est pasteur, un peu malade. La pensée n'est pas mauvaise. Mais avant comme on a niveau oyo, ba lukara be pasteur soni ni bazwaka lokwa résolution pour nous préserver d'unité ya mosala Nzambe. Papa Nzambe so bimisi mutu mutasa bimina ye. Ya so bogi so ilikolo ezongelo. Soko lienguba na samba ipose mata. Et na musu basala ngote parce que moment ils ont permettre oté. Il y a un dicton français qui dit faire le bien c'est bon, mais pas au bon moment c'est mauvais. Le moment n'est pas approprié. Il a retiré plainte pour l'État n'engazawana. À ça comprendre que bah fait pénal les anakat. À ta pour retirer plainte l'État l'a de la mie. Avortement. Tout le monde a avortement. Tout bien en gros boma. Parce que bomi ne mutu. Et mutuana yaki na libumu ya Eliane. Nous avons appelé ça qui mutuana vie. Après ça qui est prédestiné. À ça qui na étoile na chance na ministère.
na volonté ya mbiye na bato basaki na clique babomi mutu wana. Mais ce sont des criminels, les assassins. Bande mon ba sorcier baliaka bato. Bande mon ba domila makila. Peut-être ça bon pour sauver l'image d'un gros. Mais non, l'image de l'homme c'est quoi? Qui peut sauver son image? Ceux qui n'ont pas sauvé Ayote. Mais ma commune Nzambe c'est clair papa. Ceux qui n'ont pas battu n'importe mutu ba te lancer musala punda. Aluka ka sauver image toza wapi lelo. Il doit assumer. Ah mais mango, eza kilo ya ndimaki. Eza makambo ya lukaki. Mais lelo ko tozo senga na ye. Na place bata senga retirer plainte, a retirer vie na pas ya Satan. Azongela Nzambe, il se montre des choses. Mbi azana message na maloba, aiboteya. Aiboteya. Parole ne touche à bateau. Il y a des même si on a touché à bateau. Attends, c'est mon lobby à l'eau, ça m'a donné une étoile et tout. Mais c'est mon touche à bateau belé. Na longa et na bala et. Ezaki prière na ye abali. Na bota et. Mais abi. Na bongwa na ye wana ezalete. Parce que na bala, na bota, na voyager, na bonga, na yemba, na kola, na sala nini. Yango eza makambo fo ya après. Na bongwa na nde yango nde leki nyonso. Message wana ezalete. Cherchez premièrement le royaume de cieux. Ezaki te na message wana. Faka na losambo wana na bongwa na ye. Na tikama sumwe. OK. Et yete mola kisa mutuke ko balande eza bien, ko bongeza bien, ko tamwa na mituke eza bien, ko kemikili ya poto eza bien. Non loba no me mataka ta perdition. Mais lorsque Dieu bénit Babylone wana nyonso yaka faut pas like ça. Na yebision kolo so kapesa au royaume des cieux te o wana osana ngoni. Biso to wana mokilo pona makambo wana ti. To yaki na mission barezi. O nga na osala mission nanga. So tango koke kokina kiei. Papa le moto sala ki yaye. Muzedi na bara sala ki yaye. Mission na biso yaki ko bala te. E yaki ko bota te. Nzamba tindi biso sur la terre parce qu'il avait compris que le diable descendait avec toute fureur. La Bible a dit ça, que malheur à la terre, car le diable descendait avec toute fureur. Alors quand le diable a quitté Nango, on ne tindi biso. Pour te destituer na kati tonga dans Nzambe. Ba dans Nzambe, faut pas comme tango oyo Nzamba opesa bango révélation, il y a comprendre où il faut aller prier. Bande ko bali banda mboka ba omitungisama. Mais loko esala nga bien eza nini? Na oyo ka ba pela bande ko ebele, o sentir que batu bana posa Nzambe. Tala ndeko, na ebiso nzala liloba ezali. Batu ba oya su liloba solo te. Nzala liloba c'est koti. Parce que temps est comme na suka. Batu ba komi ko ka posa ya liloba. Na instant nazo yo ka na ko ba chair de poule. Na bi Seigneur Jésus merci. Parce que liloba no ko lekate ndengo recommanda ki na biso que aller jusqu'aux extrémités de la terre. Papa n'a moni que le comme kota. Ba domo ka posa liloba. O ki je n'aime pas papa, la manière dont tu as parlé, le message que j'ai reçu. T'es papa. Je manque à dire. Na comprendre que des gens qui posa ya mai. O ezali nisiba ya bomboy. A qui posa ya lipa. Lipa ya bomoi. Ayo ki posa ya Jésus-Christ. Loko la Seigneur et Sauveur na ye. Aye ko réaliser vie na ye, ata l'entourage na ye, ata li batan le kisi na soi-disant ba église. Ndeko leli. Mais li lobeko sila te. Ponkolo azali. Elongo azote ya bino lelo, elongo azo partager na bino lelo, lobi ya kozala te. Mais li lobanzambe kozala. Soki lobi na zate, nzamba wabimisa mususu. Nzamba pona Jérémie utali mo mama bango. Prophète. Voilà les choix de Dieu, pas les choix des hommes. Papa, mbie soka umeke makula tata na ye. Nzamba ngaka lo bapuso ki mbia kofanda wana tote. Na oye biso bato batamboli na sama kora batata na bango te ya molimo. Eza bato babunga kaka. Tata ya Mike Kalamba ya molimo kombo na ye nani? Nani nda chakie maboko akoma pasteur azawa pilelo ya Thomas asa clip likwa mbeto. Or les actes ne sont autoposaka sur le plan médiatique et ça la kanaba cause na ba signification ba reprocher ndeko aloba habité ba clip évolua
Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est la parole de l'Éternel. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut savoir discerner le bien et le mal. Il faut savoir discerner les esprits qui accompagnent les hommes. Batu bazo sala ba péché moko ba oye ba teke ba sala ba culte d'adoration ba démon ebele. Pourquoi? Parce que ba na kata ignorance, message exacté. Mais massage ndeye. Ceux qui va masser bango la parole, au moins moment ça les lit. Abi ça touche l'intellect. Non, ça doit toucher l'esprit. Il faut pas le soi-disant le message et toucher l'intellect. Ça doit toucher le cœur. On doit décider à côté Kamabé. Le péché rend l'homme loin de Dieu. Elle va découvrir lembi. Elle va découvrir bailler. Mais message na bongi c'est là qui bango on ko la tcheka tinanga pour ne pas peut-être na bima orgueillé. Malobo on ko la tcheka tinanga pour na message ko pesa bandeko eza été. Bola na lisolo. Voilà, pour la penza attentive hein, pour yo kapenda frère Elonga. Ah, couper ça un message net yo kana ki ndeto ko so la mikolo. Toye ba pena ba vérité quoi. Donc toye ba qui sont le vrai et qui sont le faux. Voilà. Ndeko yo mtoza komi tuna. Na kene ko sambela wapi? Na sala nini? Ba pasteur bango nyonso ba komi nde moko. C'est que to baye na biso. Na sambela lisute. Batu ba kwa isi kondima. Batu ba bungisi foi. Na oyebisa bino boye. Yaya, mokili oboza, et mokili na binote, et mokili na bisote, mukolo mokili sans zambe. C'est lui qui est le pilote. Ezaki na tata moko. Azaki pilote. Moi nanaye, abeta lisolo mon père c'est un pilote. Na kelasi ba bisaki longwa moi na pilote andeni atika ta ko mata avion te. Et puis si moi na passe papa, pour nini ozaka pilote mais nanu na mata avion te. Tata la kina moi na soko c'est linga 90%. Na kelasi yeba ke rumata. Na omimayo. Mwana bundi akomi mfumu buku ndenge tolobaka. Mwana tangi apesi tata ba résultat tata ki nango besoin. Tata ekolaka mwana ke lobi tokokena mobembo. Tata ye mokonda zo mema pepo. Lokola pilote mwana mati. Bato ba mata na pepo ba yebi. Tant to ki pe zone de turbulence et comme à deux fois na likolo. Et tangu to ba komi na zone de turbulence. Bato nyonso ba komi paniquer. Bato ba komi kobanga. Mais l'enfant, un enfant de 9 ans, a gardé silence lobo qu'on a l'itama kimia. Va retrouver stabilité par un pilote. Tata mon cas qui va mettre moi na tout ni moi na. Oh quand tu aimes voyager ça dans la vie. Moi le bimba la liboso habiter le kuta. Pour nous tourner mon tourner habiter. La zone de turbulence. Moi tu dois comme à paniquer. Mais qu'est-ce qui fait que yo à la l'aise? Là c'est pas les cas ya no moi na. Alors mon père c'est lui le pilote. Il connaît que je suis ici. Peu importe zone de turbulence, tata na ngane muta même avion. Na ne loko bangate. Yango na opé sa message na libota na Nzambe. Peu importe turbulence na kati tonga na Nzambe, tata na onde pilote. Longola kobanga. Et tonga na Nzambe kweyate. Longola kobanga, la réussite eza yo. Car l'impossible n'est pas le nom de Dieu. Amen. De konanga barezi. Toza na moment au photo la musaba tukondima. Église ya Congo komi ko fukamela satana. Ba pasteur ya Congo komi ko adorer ba démon. Yango moni lelo nkolo atelemisi biso alobo ke de boganga ata lokola Elia lokola Jean-Baptiste na désert boganga ezana mokolo loboko na Nzambe emoni sa mwana mboka oyo. Le moment est arrivé, toi na posa ba vrai batikala na kati ya vérité, ba faux ba longwa na fausseté ba ya na kati ya vérité, to tambola longo pour royaume de cieux. Nzamba na posa na biso nyonso. Yango de message na ngina pesa na liboto na Nzambe. Voilà. Merci beaucoup frère Elonga, comprenez comme ça fidèle ami internaute, nous sommes toujours avec le frère Elonga Toro partager la bonne nouvelle, Toro partager la bonne parole pour tous les chrétiens, pour tous les croyants, pour tous les religieux au Boyo Rapeta du Lobanzam, pour que vous puissiez distinguer qui sont le vrai, qui sont le faux. Alors la manière dont de nous soutenir est que de partager la vidéo et de liker et surtout jeter-nous vos commentaires. Ça va nous faire du bien. Appelez-nous pour les remarques et les suggestions et pour vos sujets encore. Et le frère Elonga, tout le monde appelle Belendo, tout le monde a péché, ça va mutu. Ce que vous avez
okoloba mingi lokuta eza na péché moko ezalaka wana mais bato bazalaka trop net na bafrère ebele bakotomona na masturbation bakotomona na badésir moko boye ya mabe wana ezalaka péché nini epuis oyo explike biso mpe le 5 monde satanique wana oyo ezaki to décortique mpo bato ebele mpena bayeba bakota mpena na mosindo ya likambo yango. Cher Saint-Esprit, tant azuri likanisa kokita sur la terre, à travers la parole de Jésus-Christ, que je m'en vais, je ne vous laisserai pas comme les orphelins, je vais vous envoyer l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit? C'est l'Esprit de la consolation. Et si on a dit 60 ans, Dieu c'est un esprit, l'esprit qui n'a pas de péché. Donc c'est un esprit qui est saint. Donc l'Esprit saint c'est Dieu. Maintenant qui est tu peux qui s'en a menacé? Sans aux embêter. Et Nkolo, tant que Molimo Santo a quitté na Katsanzoto, avant Molimo Santo a quitté, la Bible est claire que le corps de l'homme c'est le temple du Saint-Esprit. Molimo Santo a la place où il cohabiter à part dans Zoto ya moto. Satan a comprendre que Nzoto il faut na bebi sango avant Molimo Santo a kota. Ce que ça continue à influencer l'extérieur. Ce qui est extérieur est comme influencé et continue à casser à baby sur la pourriture et permettre Molimo Santo à étouffer au bima. À tirer Nzoto. So Satan nga beta au Kabulu na Nzambe. Démon a combo ya Lilith. Ata démon ya impudicité. Et on a fonctionné après la recommandation de mari de nuit et femme de nuit. Ba démon ba kota mingi na nzela piscine, na nzela ya plage, na nzela ya pique-nique, na nzela ya coutrement, na nzela ya kumambo tozomona ezali audiovisuel. Démon a combo Lilith. Ye wana pesa ka ba désir sexuel pour montrer que ne conseille la masturbation. Na ngina yebisa yo, Satan na opération image. Il y a film au boy, image en est photographiée. Sauf handicap yomoko, démon comme na poste à utiliser sexe na yo. Azong c'est le film wana. Ya petwana. Obani ko kanisa mwana batu wana ya mwasi. Le fait ya kanisa ye est motivé yo. OK, nous savons ça n'importe quoi. Encouragé par les démons à battre. Ba démon ya battre. Baza ba démon ba na zolote, ba na misute, ba na matoite. Baza gelongi zéro. Bango va gérer à battre. Va gérer un peu une fois dans le monde. L'élite a fonctionné à Nyo quoi ça la bière. Oui mais que ma sangue est à Nyo kanakat. Les bons dans me faut bailler bayango. Esprit à séduction côté batu ou ta la bière. Batu bailler batte. Intérêt zani ne loko esa batu malamu biso to bakia mabe. Na mi tu intérêt zani. Masanga bato ba melaka. Et amukolo ba kota ba nyoka na kata zoto na bango. Et comment difficile mutu atika. Abandana na verre, a commis na bouteille, et commis deux bouteilles. Ozo motivation mais la makasi ndeni. Mais au commis une impossibilité atika ngondeni. C'est pas quelque chose de Dieu. Bah faire il y a l'élite. Il fonctionne comment? A fonctionner à Sankai, démon d'ambiance, démon de musique, qui accompagne l'esprit de la musique, ou les aliens à Nyoka, ou à côté de pour la séduction. Est-ce qu'il y a un mélibo dans la salle des autres? Est-ce que tout le monde a un mélibo à réfléchir ni à malonga? Ils ont un livre. De Genèse Apocalypse c'est ça. Bah passe tant de la personne sur le message wana. Mais ça pour la rama film. Lingelo bani. Pour ba chrétien balangwa. Ba disciple Jésus balangwa ka. Pour vous, et ça na bateau baza na race spécialisée. Et na catégorie à bateau ba benga mi na kasa monde, mais baza ya monde té. Ba na ba principe faut ba salango té. Ba disciple ba melaka té, mais ba accompagner ka payer. Boye mo mutabibisa ba ngwa melaka ngo. Pour ni ba mabe yango toza ko s'appuyer. Ya malamu to ko salate. Papa, je vais parler de 5 mondes sataniques. Le monde cosmique, c'est un monde par lequel Nzamba beta qui Lucifer et Gogona ba ange va précipiter na ba ange va nede ko yoka Satan na likolo ba kita na se ba na tema bele haute.
Autre bien un deuxième monde. Et ça monde cosmique. Et ça place va négocier avec l'épidémie. Et il y a qu'à travers un voula. Mais nazolo banayo et ça place va négocier avec l'épidémie. Tant monsieur épidémie ça le bête en Chine. Dès qu'on a tant monsieur ça spirituel. Na moko dia bolo ba mbulu ebeti na jamais za mbula mayanzi. Ah. Nzamba sala mbula mayanzi. La spiritualité ça muké et ça qui bat pas ça la réduit. Yango faut te ça va tout vie à spiritualité. Tolongo la batu trop na nzoto charnel et qui trop. Monde cosmique c'est un monde par laquelle oh yo ba ange dessus. Ba négocier à kake à Tubaou. Et si quand on va te parler bio, vite à bête ici vous là, à Jouangoué, dans les mondes cosmiques. Et c'est un monde par lequel le président de la République majorité africaine exprime vraiment les Arakuna. Pour nous abommer, il faut négocier dans l'Icolo. Notamment Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il fuit de l'autre côté. Namabela Zate. Et ça, le président va se retrouver dans l'océan Indien. Dans le monde kabbalistique qui nous kamai. Dans le monde cosmique, influence nango ezali nini? Ezali gestion ya mabele planète Terre. Na mabele nango na planète Terre ezawa, yeba ke mokili simba mina mai. Mai wana eza monde kabbalistique, mokili eza construit na banzete na zamba, zamba eza monde pesifera, mokili oyo bakunda batu na mabele, mabele ba bakunda to benga ngo cimetière, on appelle ça le monde cosmique. Et ensuite, monde pandaminium, monde allié public. Place au monde à l'élo oyo, église et bimisi to ya bashege. Parce que bakangindo ki batini moi na balabala. Mon pasteur atindi moi na balabala, aza communiquer na monde pandaminium. Ana posa monde wana izana batu belé batu ba antivaleur. Po ba dema fonctionner na kati mazoto bana wana. Bana wana bazala ki na 8 à 10 ans comme na 15 à simba, aza facilité simba lichette. Ana facilité simba lichette. Monde chromanium. C'est un monde autre que la prière à la nécromancie. Je m'excuse. La nécromancie veut dire faire l'appel aux morts. Au que ne invoquer Milimo et Koufa et l'ongwa dans le noir et dans la lumière. Pour l'homme, si tu as des difficultés, étant magicien, bah y a un service na yo. Et bah on est bien à rasseoir les ancêtres. Tata Koufaki. Biso vie comme il y a pas si to comme on a cimetière to kende kosenga tata après sa biso nzela parce que tout le monde a vu na mfisa malamu te. C'est ce qu'on appelle la nécromancie. La papa fongolanga nzela. Tata fongolanga nzela tanga zakina mo nzela ni atikela kio. Tata soko avo kufa na osenga batata ba ngo kufa avant. Soko moni ko ngo kufa na kisa mo nzela nzambe. Soko kena yo, yeba ko fongolela nzela. Amen. Kozela totika mwana na kati ya ignorance yo kufi mwana komi ko croire que yo kena nzela na ye okoti mwana na vie oyo lobby ya koti na kati ya connexion ya monde satanique qu'on appelle la monde chromanium qui ndoka cimetière ba pesi biso communiquer nécrologique. Nécro veut dire mort. La nécromancie veut dire mort. L'abstraction métaphysique. Et ça appelle à Baoué. Mon frère, appelle à Baoué. Au moment où on a avancé, quand on a un cimetière, baye ko kunda mutu. Olandi muninga na cimetière, et ça cimetière ba kunda no kona bino, et ça cimetière ba kunda mwana yo, et ça cimetière ba kunda ya na yo, et ça cimetière ba kunda tata na yo ba kunda mama na yo. Yo loko olandi muninga akufeli, olobite na ko tala pe tombo mama na biso. Okomi na tombo kuti matiti. Ah maman t'as la place au lali. Tolinga ki bopé, to lali place à salité, mais matite c'est comme ikobota. Eh, tu fais la nécromancie. Au compte un contact dans le monde de cimetière sans le savoir. Au bloqué Vinayo. Au monde n'a pas Congo. Au monde n'a pas Baluba. Bikolo nyonso ya mokili. Tata Kufa. Babité toke luka chance. Boke kuna bobomi soso bobuki buki bolambi. Bino moko boliendambu. Endambo chewana.
bobi tata oya olia na butu nya waleka liango bobi tata aliaki oye bate ko okota na contact na monde Cromanium ba vie abato ebele kufi po ba kende ko accompagner soit disant baninga na bango na cimetière ebele ya bato ba vivre ce que ba vivre lelo c'est parce que cimetière ba ko ça elangote na lingi na loba na yo liwono c'est na cause liwono c'est na beat soki liwo yebi cause nango te oyebi beat nango spirituel te keba comme il misa mutu te. Cimetière, c'est un lieu par lequel l'homme doit réfléchir. Il doit garder silence, il doit glorifier l'Éternel. Parce qu'à mon l'accomplissement de la parole que l'homme était tiré par la poussière et l'homme retournera les poussières. Et ça, moment, il faut que nous la cimetière. Mais la cimetière est comment lié. Il y a aussi la coûte, mourir par moment dans la cimetière. Tout le monde dans la cimetière qui colle. Mais on a l'ikola tombeau, on a quoi on a liboké. On a une gêne. Ozo pourrir vie na yo o kota na contact na monde oyo yebi mutu makolote ozo la lobby o mona nini pasteur olate ya biso makambo yo pasteur ya biso reçoit pasteur ola kisanga que na allié na condamné na ba lien familial. OK, c'est bon tokata to bandi ko kata na kati ko tabo tata nanga na kati ko tabo mama nanga, c'est une bonne chose. Bongo ba avortement na sali seba na bato basi na kati yango bitumbe ici la terre, nous on a bossé la ngade sous des hôtels, premier épisode, deuxième, troisième, tina centième. No abu kaka botel oyo, ngamo na tongango. Le monde Cromanium, c'est un monde très compliqué, un monde très bizarre, un monde par lequel les démons sont trop violents. Pour ça, bango salaka, mutu sur la terre a oumelate, bana posa contact ya mutu, à vivre na bango dans le lieu où ils allaient monde Cromanium, parce que ça monde oyo et permettre à mutu qui est directement dans le lieu de tourment. Chemin à lieu de repos, dans chemin à lieu de tourment, et dans la cimetière. Quand l'homme ne veut pas respecter la parole de l'Éternel, il finira toujours. Il y a quoi il s'amanaka samakambo. Je prends un monde qu'on appelle un monde pestifera kindoki ya Zamba. Il y a des géants. Bino famina bino, bobeta katolo, koko na biso zalaki koi. Biso ne to aboé, totem na biso za kangubu. Vous êtes représenté par un animal qu'on appelle Ngoubou, mais dans ce monde qu'on appelle monde kabbalistique. Moutoabe tatolo, alors biso to aba chakou. Biso to za représenter la France, je prends un exemple. C'est un pays représenté par emblème ya sosot. Au monde on a pas France, pas ta sosot. Ya biso bocha léopard. Avant léopard ils allaient Simba. Avant Simba ezalaka léopard, avant léopard ezalaka koba bako. Ah bon que dans le Cameroun a spirituel, bon comprendre comment le pays a été vendu. Bon comprendre que mboka oyo ndenge toza boye, ti ndenge président zo régner, ti ndenge zo mema biso, toza connecté, toza influencé dans le monde qu'on appelle monde pesifera kindo kazamba. Et ça muta kotizamba comme libomat. Tala ndenge mboka ça. Batolé va représenter Molimo Centre. Va représentativité na biso par rapport à Batotem et qui est dans la case de monde satanique. Ba ange dessus, oh ba quoi qui na zamba. Nde bango wana bakenda kokomisa mutu nzoko. Ba beti mutu nzoko, mutu avimbi, ba kanga mutu na kata zamba. Soko yoka kalisola famille na bino. Ke boana totem moko boye. Totem veut dire les moments que ça représente bino na famille. Et ça soit mbisi, soit nyama, soit ekolikonga, eloko moko boye, yeba yango représentativité wana. Ce que zali par exemple ndeke, boza na monde cosmique. Ce que za nyama, boza na monde pesifera. Ce que za ngando, boza na monde kabbalistique. O eza kindoka mai. Place ba décision ya beauté bimaka. Ba mélodie bimaka. Papa e boni otiki bana bayo, otiki ba soki dana kobokolo bango, papa ya bana e zonga na ndako tobongisa na malembe. C'est la sirène qui déclarait le frère de Baba.
Mon général, des fois, vous connaissez ce que je dis. Aïe Manzembo, on a faveur, il y a un message que moi, si je n'ai pas besoin. On voyait un musicien comme ça, très beau. Il s'habillait bien, il chantait bien, il avait la belle voix. Mais, Nayoe Bisayo, Nakatama Yakenda Kobota. Nakatama Yanabana. Asala mariage na se Yamai. Nana Parena Libalawana. Nana Benissa Libalawana. Ce sont des sirènes de eau. Et tant que yo ka musique na ye d'office ou comme influencé dans le monde Oyaza qu'on appelle monde monde kabbalistique. Voilà, c'est la façon où peut-être on peut ça mokolo lelo. Le on va décortiquer bande comment mais qu'on comprendre. Mais quand interroger l'histoire, ce qu'on yebi ba totem ya mboka na bilote banda ko na ba kombo na bino ba signification nango. Au comment na ba kombo na bino eza ko za la lier na quelque chose. Et parmi la chose, où est-ce qu'on lié combo na yo par rapport à la définition de la signification d'ango et qu'on permette de comprendre que il faut les canaux de délivrance, il faut le bago confesser, tout bon de la peau na yo de façon que de combo ngwana, nzamba longo na kati ba monde wana, amemayo na monde, où est le monde céleste et pas ya tata na biso. Et si ka o nkolo yeso kenaki ko bongisa, ko fa na rota tata, po ngai na ndekolobi, to kende kobika esika wana. Merci beaucoup Ndeko Elonga tout comme la pratiquement dans ce cas. Mais sinon pour la cas où tout clôturer dans yango justice congolaise na biso. Le autre route là que Pasteur Moïse a renommé à ça comme influence une grosse là. Mon message mon route là est-ce que faut prendre ça la justice la ndenge le mobani moto a gagner procès sur aux ala Eliane. Ça voit ça la peine na ndenge le mobani ce que aux ala pasteur par gagner procès il y a la peine, un message pour l'État congolais ou la justice. La justice élève une nation. C'est ce que dit ma Bible. Si réellement, si les hommes de la justice, ce sont des hommes qui respectent la parole de l'Éternel, parce qu'ils sont là pour condamner les mensonges et éclairer la vérité. Si réellement, si ils sont appelés pour être des hommes de justice, Batika justice, il y a moto et ça là. Soit qui va étouffer justice à moto, mais va étouffer justice dans un bétain. Soit qui Eliane est coupable, eux qui va payer faveur à Eliane, qui va condamner Eliane spirituellement. Soit qui Mbi est coupable, va payer faveur à Mbi, va condamner Mbi spirituellement. La condamnation spirituelle et qu'on peut s'impacter dans la moto. Au moment où misala Mbi et soit logi procès et qu'alonga tango sous l'influence par rapport au Yaza à marcher sous terre musana. Au monde l'église année kauka, musique année betamate, tous en a mboka o. Soit qu'on gagne procès d'une manière volontaire à Batou, mais c'est pas la volonté de Dieu. Mbi ya sali shit. Mais ceux qui va condamner parce qu'ils ont tort. Mukola robima bongo li motema akuta na vrai Seigneur Jésus-Christ na niveau ya prison andimi ko se ko bongo na vie na ye nzamba ola tambi le mba esika pe statut ko changer na mboko to betela mbiye maboko to makinza batomboli mo mbali a vous la parmi modèle o ba bimaka na mabe batiki mabe ba bongo li motema de vrai et puis a kotatola a ko dénoncer pe bango ndenge nga na dénoncer basu sulelo et ça message na ko pesa na justice c'est que je peux demander na Moïse Mbiye. Le moment est arrivé, mon frère, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui a permis que vous en avez. Alors, arrêtez de faire de n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. Ce que comme Mambongo, on va passer à Dim, va passer à Dim au nom de Jésus. Va passer à offrande par le nom puissant de Jésus-Christ. Non, on doit payer ça comme action de grâce par le nom de Jésus. Ce qui mbongo ya offrande, mbongo ya dîme, mbia on s'en passe influence et renverser. Le moment est arrivé, abimana primakuria, abimana magie, atika ba kabal, atika ba science occulte, à revenir na ba panaye, à lukanzamba tata na yembi emulaya, oyo tata na ya salelaka, akende ko tuna nzambe wana. Tata na ya ko lakisa enzila na yebi ete nzamba lobi mon peuple va reconnaître assimiler à sengi bolimbisa tout beli avouer et prend une décision de ne plus retourner dans le mal. Nzamba za juste fidèle pour la pardonner par Robosana. Alors là tambi ele mbaya sika. Ngana ozala fier yo mona ndeko nanga ko bongo la motema ko sala nzambe d'une manière sérieuse. Eliane, tu as bien fait. Koganga si oh, mon qu'il comprendre.
pour libota na nzambe bika. Mais soki yo bongwani te na yebiso komi point ya batu musuba ke obona lola yo moko tika na lifelo. Bongwana tika vi ozo sala lelo. Tika vi oyo salaki ya kozwa ka minute na yo tango babali yo te. Opesa na mobali o pa kobala yo te. Otina ba vidéo tala ndenge satana sambu sibino. Yo eba te ke basala likopana satan te. So bat basila olia oti. Basala likopana ndokite. Ana abiso bat basila olia. Moïse Mbiazo regrettait lobby aye ko comprendre qu'il a fallu autant on a bateau par la discrétion. Bateau bi ko bomba mabe. Te wana te, wa discrétion te. Yo sa mabe to bombo. To sungo te. Net nga bonambi to tambola te. Ngana mai kalamba to tambola te parce que ngana véridique, na tout droit. Yango mo bato ba lo bananga ke naza ko agresser batu la parole. Non non, la parole de Dieu n'est pas un massage, mais c'est un message. Je ne peux pas venir auprès de vous quand vous vivez dans le péché pour vous masser. Non, promettez on ni fonga na mutu. Non, yebiso ke bimana mabe. Zonga na bola mu c'est fini. Ndimela Yesu soko ndimela Yesu te. Croire en Jésus-Christ pour la première fois comme Seigneur et Sauveur. Na lobi na yo moni fête au sala ya anniversaire. Fête en ezamuke. Fête au sala ya conférence des grades académiques. To fête à mariage ko ça. Mukolo ndimela Yesu. Maman na fête esa manalola. Taka fête on nzambe moko organiser na ba ange. Po yo bongo ni motema. Alors ko trahir nzambe wana te o asela ki o fête. Et ngol baka considérer ki yo. Libota nzambe boza tellement ebelé. Na zuba pela bande konanga na Chine. Ba maman nanga na Chine nzamba mona bino pambola bino. Bande konanga boza na niveau ya Europe. Bande konanga elonga na États-Unis. Oh zape ndo inanga nkolo mona yo. Alobaki atale mission na biso kombo na yepe longa. Ye pa atale mission abisinga na lobaka maloba na yo na biteza maloba ya nzambe eza ya ngate. Soki nzamba opeso maloba no lobango mais so apeso to ko lobango te. Bozaka difficulté ndeko. Alors ndeko nanga elonga na kolinga oloba maloba ya nzambe avec la conviction spirituelle et non avec les émotions parce que des mots ya critique à koyepe kolata yo tu es là pour critiquer na makambo yo moko zo vivre mo critiquer na batu mosusu. Il faut éviter qu'on parle de la spiritualité sans en la maîtrise langote. Dieu c'est un esprit. La vie chrétienne c'est une vie des esprits. Ça demande de la vraie spiritualité pour que ça influence d'accord. Les botans dans nzambe bisika mna so bozwami bo pambo ma bande konangai. Bande konanga bazana Paris. Boza tellement ebelé. Natasha Nkolo mona yo. Boza tellement ebelé na kokotanga bino nyonso te. Na sengi nzamba batela bino, abomba bino, abomba pe biso. Bolemba te ko bondela pona biso. Bolemba te ko pesa biso ba conseil. Tozana posa lisungi na bino. De façon que l'œuvre de Dieu est qu'un déliboso. Pour nous faire la musalo est facilité. Mais na encouragement na yo, na soutien na yo et que ça l'a été. Tant continuer que ça la musalo en Zambie. Le lengue tozo ganga tozo dénoncer. Na oye biso na mboka le kwa Congo. Tozo eza le roi de toi na singana kasa kingo. Et tika dika ba benda to kufa. Nazo pesa su numéro pour bande ko bazo menacer. Eza na ndeko mususu arata yi ko zo numéro pa menacer nga. Nazo pesa yo ndeko numéro nanga. Comme on a un évangéliste longa, Zouabik Ndekonanga, au commis plus 243, 97, 58, 21, 175. Je réponds, plus 243, 97, 58, 21, 175. Wana au Benginga, au Kozo évangéliste Elonga, Bengango Pesanga conseil, Bengango encouragé, Benganga ito bondela, Benganga to partager. So ko benganga po na menace na ingina bala de ko menacer yo na biso so menacer nga na moy butu eza ya yote butu eza ya nzambe okuta na ba géant nzambe so menacer nga na moy bosa na mokolo ya moy o menacer nga na butu pardon bosa na journée na yo parce que journée wana okuta na ba turbulation parce que o menacer maloba na nzambe o nzamba teka tinanga mutu so ko luko combattre nga to combattre nzambe yo nde mutu okota na perte libota na nzambe bo pambwama ba oyo batuti sami na lolenge na biso ya koloba naza ko bandela koloba kililu bana nzambe et yaka pona ko sauver et yaka pona ko instruire et yaka pona ko apprendre et yaka pona ko avertir et yaka pona ko éduquer et yaka pona ko édifier
nayebi ete moto na moto azwi eteni na ye soki nkolo azongi te tokozanga te komonana nzambe apambola yo ndeko na nga pamba te ozokanisa à tout moment ndenge nini kokoki kobimisa maloba na nzambe mpo tosunga libota na nzambe partout dans le monde nzambe amona yo azongisa ya mingi na chaîne oyo. Voilà, merci beaucoup fidèle ami internet, ça fait fini pour aujourd'hui. Vous étiez tellement nombreux à me suivre, c'était là le frère Elon Malakolo. On a bien abattu l'Ankolo parce que la défense est toujours chez nous. Amen. La parole de Dieu, les messages comme de Dieu dans la maison d'amour pour que vas à la sauver et bien va revenir en ignorance. Alors je sais que cette émission va vraiment faire énormément de bien. Alors une manière, il y a repartager paix. Les bambolitos bénédiction aux autres l'égoïste était ça booster émission partagée pour que mon union soit à bénéficiaire. Il y a message il y a mon colo alléluia. C'était la participation à la présentation de cette émission. Merci à Dieu à la prise de vue. Merci à l'humain de Chili de Djogo. Un grand merci à Malik Arafat pour quelle bonne manière. Bruno Aruna E19, juriste dans la merveille mon ami. Un grand merci à Suzeka sur mon garçon Bombo. On va pas aussi penser à celui qu'on appelle Dakia Kanza Motema Yachina Wachina Mwana Yolo Mwana Dallas et puis Jules Zamunda Motema Yachina Welo Mama la personne on dirait qu'il y a vu la natte. Et puis un grand merci encore une fois de plus à tous mes abonnés. Vous qui êtes toujours là, le fidèle abonné, nous continuons toujours de vous abonner encore. Et vous savez bien, donc tout est pas vous 20 000 abonnés déjà. Et vous savez bien vraiment na Volou, Nabino, des Broutards, de ceux qui sont en moi, tous. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. On vous dit un grand merci. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis dans vos maisons. Vous allez nous suivre et on vous dit bye bye, au revoir. Restez branchés et abonnez-vous sur Exemple Télévision. À la prochaine. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Péric Boy. Il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.